le roi Sarah Tolanda côté prison. Donc on peut sa conseil na bakali na ken oza bandeko. Na solana bakali bien. Na solana ken bien. Le lo ken na bakali so ba mumi na misu na. Na ken na leki a fini bakali leki a fini ken pour na musicien wana. Et comme ebele nde toyoki ke akelelo na 6 heures na prison makala na taxi. Donc dossier bakati dossier mais batali que 3 jours à celle na parquet. À côté à Pali bakala za côté à Kofi eza comme cop yebi eza cop que ken alobela boye bakali pa lobela mutu otala intérêt. Cléboa.com, merci Nabino tout abonné à Cléboa partout vos alliés dans le monde entier. Merci pour la considération, la fidélité. Bozala Kanango Pembe Nabiso avec votre humble servante Sarah Limbouté, la naturelle Mwana Mungala. Merci à l'équipe technique Mobimba Cléboa, Namoni Bongo, mon réalisateur Nat, Yenim Taza derrière la caméra. Pena Pesiba Mbote Nangana, mon patron, mon boss de la nation. Sans oublier à la patronne Pichu Mangaya, boss lady l'international, Madame Pichu Mangaya, Napiso Bambote Bissiko Zali. Lélo Nazabongo na plateau Nangana Moko Yaba confrère. Na kombo ya Martin double vitesse oyo azolongolisa baninga na ba journaliste pembeni ya ba musicien na biso oyo toyebi basala ka fierté ya musique ya mboka na biso natikotianga déjà Martin double vitesse molongolisi baninga na kati ya orchestre. Martin, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Comme moi, c'est qui s'y appelle. Bateau Bolanda Nyoso, Babi Molongo, Sibaninga, la carte orchestre, et puis c'est Nengeni. Molongo Sibaninga, Tomoni, Yom Tobalaki vraiment Makambango, bientôt Kotano na Makambango. Il y a Niki Menga, Ozaki Bongo Mwasi a Fali Poupa. Tomona qui osala qui mission na confrère na biso Ken Piana, Makizembe. Yo mutuvona obanda ki pena makambo ti Ken pena comme na niveau ya ko démarrer moi si a Fali Poupa na ketchup na Niki Menga yo mutobanda ki makambo pena makambo ngo pe lelo susto moni Saratola à Koti prison makala lelo mardi le 11 mai 2021. Voilà, merci vraiment na bande konyoso bozana Cléboa na Pessimino Wambo théâtre babonné nyoso Cléboa Martin Engi double vitesse affisée et Elenga Congo TV donc neno lobara toza lelo awa na kati ya Cléboa pour to répondre mituna ya maman na biso mwasi kitoko babi maman mongala nini mwana mongala mwasi kitoko yo donc tozane vraiment pour te répondre vraiment ba question nyonso bokoyi bisanga naza vraiment prêt pour na ko répondre bino question liboso otuni ngai pona makambu ya Ken ngande molongolisi ngande mosala bueno ngaza nga molongolisite naza mopandisa ngopo ngana banda TV kala to bandi TV banda 2013 na Molière TV to tanga to KNDP TV tozo le kapé na bémission ba polémique kala to yebi ti ba viola batu na ba braza ngana na ba congolais na braza ngana na Molière TV ti ba saïsa bazo samba a koti ba prison ngana na Molière TV to travailler na ba chaîne belé ba Congo lengi na PCP mote place azali grâce mbis le lopé toza na ba elenga Congo TV boyebi eza boulot esengi to sala Ken Piana ndeko on a lingaki makasi na musala sala ezaki juste ba question nga ba réponse ya ende to sala ribongo to sola na biso kitoko eloko mabe oye pa lobaki wana ezaki na ngote mais ba o pe ba sepele na ngote déjà lobaki to okaki dossier na elekaki donc tout nga mituna misusu na répondre yo pona makambo ya Sarah ndo tsebisanga voilà. Merci beaucoup Sarah to lelo akoti prison makala. Pour na makambo o affaire Niki Menga na Fali Poupa alobaki o esengaki aloba na kati ya musala na ndenge salaka a défendaki dans le sens où on a c'est comme si le cas de défendre de connaître moi si na ba artiste ou musicien abandaki ko poser et pas naï mais le Sarato la zana prison makala et tant que yo pe molobeli musala na pe yango o salaka comme on a confrère na concert na yo Sarato la pardon azabon lelo na kati ya prison makala. Bon, merci vraiment Karisha Sadik la finlandaise na Pesio Bambo Théâtre, maman sociale, moi Sigitoko Karisha Sadik DJ Tobis, président ba DJ Nyonso na kati Tiangu. Merci na Junior Lange, le jeune patron na kati États-Unis. Balobi boutique pezara moko et frata mode. Solingo soma bilamano na niveau à ligne, au beti na Google, boutique d'habillement et frata mode, au somba bilamano. Donc Dadi Lukombo na Pesio Bambo te merci pe la fondation Fifi Juna, fondation Fifi Juna. Bon,
Sarah Tola aza mwasi po mwasi ya mukie ya munene aza raté, même si beba botami sika soka zali mwasi aza déjà maman pour na lobby. Il faut repérer ça vraiment ba maman valeur. Naoka ki fali pour paton ba yamba ki pa na ti lokole. Aloba ki loro moko surtout bandeko na biso oyo bazo violer bango mingi ba mama wana malobo fali abimisa na munoko vraiment et ça rabiso bien te surtout ba mama bazo violer oyo ya solo ba mama oyo eza vraiment vrai ya solo nda lobaki bazo violer bango bazo considérer bona ba ndenge moko boye en tout cas il faut topé ça le ngoni pas ba mama mutu ba sali pe ke biso toza mokili bango ne mutu ba fanda na biso papa ke musala mama tikali na mwana mama zobo la mwana ba mama vrai oya solo longonia Sarah Tola na rolo ba mabe pona été parce que aza mwasi o lelo aza ndenge mona bino salara ndeti problème aux UP Sarah Tola et kozwa peyo vous comprendre problème même biso ba garçon biso tout tozaka ndemo toza bato nzamba keli mais kokote mutu na prison eza esengote pona nga mais il faut tout na ka koti na motif nini à côté ndenge nini eloko nini esali ki akota prison même lelo nanga so toza quartier moko koyokana toyokana te ozwi basalito tye libosa porte na ngai bosoto makambo ebele so na namuna ntongo namonaka yo nazomona yo bazobeteli solo te ma yo chaque fois nazoyebi biso ozoyoka te tokeboye tobengi bato baconseille biso ezosimba te mais finalement naomona oza ndoki ya vi na nga il faut toke ekaka justice ekata makambo oyo ya ndenge moko oyo Sarah bande kosala ayeba kelo nini azosala fali aza musicien critiquer fali lobela ye na façon nyonso fali faire aleki yo to faire fali aleki yo lobela fali na mitso beti nzadi na loba makambo tu mais kokota vie privée ya mutu te lelo oyo ba mama ekomo fingama batata batu bana batu basia batu et ça la kitoko te vous comprenez ngana ko permettre te que au salité moko boye ngai na banda siko nazo salité wana na encourager parce que biso tout ça musala moko lelo ba komo finga biso to lia mbongo ya masumu ya YouTube po journaliste ou bien chroniqueuse musala nizake to sa banalise ne to sala boye to yamba batu to tuna batu ba mituna ba musicien ba considérer biso mais soki lelo ngamo na vu micro na bandi ko finga yo kofinga mwasi na yo musala unga na tangeli yango musala balakisi nga yango wana ke nga ifona finga batu eza bongo te toko encourager ngote eza te ke tozo côté là na côté là côté ya ngamba boye na négliger Sarah te ceux qui afinga kité asaki musane kitoko toko encourager ngo mais pas c'est ça que toko se pelate to mona ke côté prison makala Sarah à côté prison lelo. C'est-à-dire banda bakangaki na parquet a sali 3 jours. Lelo toza mardi le 11 mai 2021 Sarah Tola bakene prison pour a sali 3 jours na parquet. Ceux qui déjà au leki 3 jours na parquet ba robomba yote il faut ba tout pas la ndela qui était que pour ba bon m'appelle dossier en aussi là pour zongani na parler mais neto yoki ba dossier zebele dossier les en cours ba dossier et komi ebele neto yoki que akelelo na 6 heures na prison makala na taxi donc dossier bakati dossier te mais batali que 3 jours à celle na parquet il faut ba memaye na niveau ya prison après ba rolande la dossier zone en cours ba rolande mais na kati dossier Sarah Tola to ki ba dossier misusu on dirait ebimi soki ya lukuta soki ya solo to yebite mais on dirait makambango eza vraiment soto mona ngo komi pena mabe makambo Sarah Tola donc ezaka c'est juste akobima aza mutu asala musala to ko lingate to fete na mawa Sarah ezande tsakufeli akufeli mutu akufeli ngana ye na bandi mamo ko tseka ko non on comprend mutu mususu pe akufela mais na ndenge ya mabe on comprend tonga no ya pa na e no pesa conseil andeko omoni azayi mwana na omoko yo tindaki na mabeta lelo akufi keke soit mama mo andoti na mwana na kindumba mwana na soka kufi corps ebimi lelo ba olele nga no ya te mama na ndo finga famille wana omoni bino boliaka na mbonga kindumba te no zano na mawana bango na zano na mawa o ezali kambo ya era neza era conseil te eza era kaka o maîtriser muto calmer après tant marambo ko leka nde sikoyo to koyeba to koloba non Sarah Tola asalaki bo c'est ça nde to jijara mais ça peut na journaliste belé pe baso solliciter que Sarah kota prison makala non omoni prison makala eza place moko bo to koloba eza to loba ngondeti
punition moko boye. C'est-à-dire oza na mokili, oza libanda, osala bisengo nyonso lingi. Mais il faut que oko lobelo nyonso tout na TV. Lobano makambo est essentiel. Mais oko déborder te que pour esa batu mi tout passe mato il passe. Et là nyonso mutako lobango te. Yo leki na TV mbamo zu micro, obando finga mama batu. Bana batu vie privée ya batu. Ba mission na biso to respectera bango. On comprend. Et ça le remontant ba opekisa on a limité pour dossier oyo. Et ça là qui est à sali première émission. Ba bi continuité. On ne ba pekisa qui. Au sali première émission ba pekisi. Deuxième émission ba pekisi. Comme ko matcha ba vitesse ya makamususu. Mais oui, il y a on a biso que toi ba mamni tolo ba na TV. TV oyo ba batala biso. Ngana bandi TV, o moni age na nango. Ce ko yebisa na banda TV banda anenine. Banda na Molière TV. Na sali be mission na kati ya prison makala na sala be mission elongo yebani. Batu ba yebi. Vous comprenez? Il y a un tolo ba pona mboka na biso il faut to respecter pe mibeko misusu ba loi misusu to eba ke tozolo baboué tozo sala bopo et sala biso bien ngai marambo o ya sara tola na li vraiment okota ngote mais nga na lobaka ke biso ba toto tikali ba pandisango to sala ra musa na biso na ndenge ya bien vous comprenez po ezala bien lelo déjà to loba oyo sara longwe parquet à ke prison makala pour ceux ko lekisi 3 jours na parquet moi ba bomba yo ezate il faut que non prison dossier en cours balande la ngonano pour makambo côté belé na kata ya sara to la menga na oloba te ke makambo ba niki menga ba nana ba woneza makambo na bango mais sikoyo nani abanda kotinda po mutasa makambo yo to nani azaki na sima muta makambo donc ngana obeta li solo ya sara voilà. Merci Martin double vitesse par rapport au pays ya ba frère na yo na kombo ya Ken Piana na Prince Bakali yo pe molobe. Est-ce que nandengo banda pena musala na ozwa pena ton ya kolobela pe artiste et musicien moko bo défendre musala na ye o défendre comme il faut vraiment comme l'autre moni Ken Piana na Bakali ba komi na ba tiraillement Ken ya sa côté ya Fali Bakali ya sa côté ya Koffi Olomide place o Fali pour pauta mais ba problème e ndongo entre bon bel ba komi ko bomona pona ba musicien na bango mibale omoni eloko ebo mabiso na sekano bana musala oyo jamais nazala pour un artiste et musicien moko boye kena lobela ka artiste et musicien mo ngana porte parole à mutute naza so attaché je pense à mutute mais ngana la mopandisango ndeti batu nyonso au moins na musala o tant batu batangaka ba animation qui tire batu basala ka marambo belé ba chronique marambo belé sala mara siko ezandenge nini mutu musa rozala atangi na epe classe à 6 université tamusuna ifasi ko bena ina atali ke habite non ndenga tangi façon na ngai na moni ke na communication na journalisme ya sali na ke na ngana za attacher les points ya ou bien musicien moko boye ezalaka wana komo landele pe ba marambo na ye mais musala oyo nga banda na bandi jamais un jour monté na zwa na banda kolobela ka musicien nga na loba na ngate bon wana na ko condamner pe bato basala ngote na ba pona nga mais lelo komona ke obi ke Ken aza côté ya Fali Bakali aza côté ya Koffi bon nga na ebité soki ba signature ngo utala ba lobani pena ba vérité ngo bomba na ba bimisi ngo vraiment na télé bon ba bomba ni po eza comme cop ezobi ke eza cop ke Ken alobela boye Bakali pa lobela mutu atala intérêt na place a rolia kwa nga place ba romeme poto mais lelo sikoyo ben intérêt yango nga na osenga pena na opesa conseil to lobela rande ba musicien c'est-à-dire soki Ken aza pona Fali Ken lobela ka Fali soki pendo lobi ke na ebité Bakali aza pona Koffi c'est que Bakali pa lobela Koffi mais soki komi ya TV ko défendre artiste c'est un problème te tobi polémique ya musique mais polémique ya ba vie privée te lelo to mona Ken aleki a fingi Bakali aleki a fingi Ken pona ba musicien wana mais mukili oyo to botamaki kaka nde to botamaki na mabele kaka nde to kozonga pe na mabele donc to kokufa il faut boyeba ke ba artiste combien ba kufa avant pe ba musicien o ba kufa ti le pe ba mission bazali donc il faut la respect kaka na mutu nyonso sala musala po balinga o ba fanatique oyo ba yoka musique ya Fali oyo lobi ke Ken azali est-ce que bi bango pe ke na be mission Bakali balinga pe Bakali ba fanatique o ba yoka musique ya Koffi est-ce que bi ke na be mission pe ya Ken Piana balinga ka Ken Piana est-ce que biso tozo welela pona ba musicien le to ko mo fingana tam su ba musicien ngo
bakopesa biso pe balibérera pe ta mosusu teke na fin du mois tantôt ça eloko mo ozumwe pakolami lelo torobomana mpona bamusicien tokotela oyo tofinga oyo eza na sens te nga na osenga baguerre wana lelo ndolobi bakali na ken mpona nga eza na sens te tosala baémission tosala baanalyse mpona bamusicien na biso topesa bango valeur tolobela bango baanalyse eza ebele ka ya miziki te nga nasala émission politique ngai naza soda oyo na basoda makasi natamboli bamasasi ezobeta nazosala baémission politique bamarche ya minene moto ayebi nga bayebi Martin Engi mosala nasala eza te kaka ngai ifo nadiembelaka musicien moko nalobelaki te ngai nasala makambo na Kofi ngai nasala makambo ya Wera makambo ya Jibe makambo ya musicien nyonso presque ngai nasalaka donc moto oyo azwi intérêt n'est pas musicien c'est bien eza mabe te mais tosala yango sikoyo tolobelaka baartiste yango oyo moko olingi oleke tofinganaka boye lobilobi ekomi susu lokola Sara Tolanda koti prison donc ngai napesa conseil na bakali na Ken boza bandeko ngai nasolola na bakali bien nasolola na Ken bien lelo Ken na bakali so babundi na misu na ngai nayoka yango soni parce que baza bandeko na biso lia na ndenge no pe lia na ndenge no bobomaka moto siko ba vie privée ekosala bien merci mais na nyonso wana est-ce que eza faute ya bamusicien nde bapusa babengaka bajournaliste balobela makambo mo mpe koma ntina niveau ya kobenda na boye kobaninga na baprison kobebisa bavie ya bajournaliste nga ndimi te musicien moko na mboka na biso atindaka journaliste afinga ndimi te naoloba ngo nga Martin Engi double vitesse ya fusée mu naoloba musicien moko te atindaka journaliste kende fingelanga kingani bwaza te te bamusicien mosusu mpe bazali ndeti musicien nani non mpona tosite bakombo na bango baza na bango mpena ke apesi journaliste mbongo alobela makambo na ye acritipe musicien bazali oyo bapesaka mbongo ya kotransmettre kopanza sango kopesa information ezali kezwa mbongo kende kota leka na RTNC leka place boye lobela pona concert na ngai lobela pona clip na ngai lobela pona album single lobela makambo na ngai musicien ba répétition mais azwi mbongo boye apesa lobi kende fingelanga na ndimité que journaliste lobeza mutuni ya bureau atindi porte-parole abi porte-parole na ngai leka na TV mutu ana finga ngai opezongi c'est normal eza bureau na bango organisation mais journaliste neti ngai neti yo neti Ken neti bakali musicien mo azumbongo apesi ke ata musicien c'est que muto musicien ngo ça bien te pona limite que artiste et musicien o azo raisonner obi koyemba o pour le lozo ka bolingo trop ba franco ba yemba ba nzembu moko ayembi bo epesi conseil na vie musicien za te kake po afinga mutu po yemba mabe et détruire via bato musicien pe akoyemba pe nzembu ya Congo batu bango yo ba kufa na ba este bazokata ba mama mitu bato ebele musicien za ka bolingo te ya kofinga te musicien za pe po ate ya batu bana este bandeko este baza bandeko na biso ba congolais soki lelo nani musicien ni déjà telemi akata este kuna akeyemba nzembu soit abeta ta concert ndeto bana stade des martyrs na fiki mpona pesa na este tango zoembela bato bazokufa obimba na mo ezande ozo toucher ba konza mboka mitema ngo ekita pe ba kosala solution romona na mbango pona ngai oyo ba distraction ba débat oyo salama oyo pona fanatique o journaliste oyo bakangi na kasho basite na miti oyo kutu ngai pona nga toti koyembela bolingo bamise bati koyembela penda bolingo lokwa mboka eza na mabe banda to bandolela banda mobutu ti lelo bato balela kaka baguerre esilaka te bosala mpe 5 bobetaka banzembo ya este bobetaka banzembo ya nzala bobeta banzembo nini totala bino so bokoka ocomprendre eza mabe te baza bamisien na biso mboka eza bien te ocomprendre toyemba mpe banzembu ya bien ya bana bato bakokufa famille eza bien te bakure eza te ma eza te tosala mpe banzembu wana 5 ans bobimisa mpe inane obimisa albumo inane obimisa albumo tolobela mpe mboka ocomprendre ke tokota na distraction moko boye kingana afingi oyo ni journaliste oyo olobela oyo omoi teke nyonso wana bana oyo tokobota éducation na bango eza nini lelo komi journaliste akomi un musicien oyo akomi un musicien oyo kofinga na komi trop na TV même ba musicien na biso tozosunga pe ba artiste musicien te ba musicien na biso bati koyembela banzemba bolingo boyemba pende ba okata na ba este pendant 5 ans boyembela pe mboka na panzana mabe na boyi. Merci Martin, mot de la fin na batnya so balandi yo conseil ni poko kopesa na bandi journaliste oyo bazalaka bazana ba privé na bango ba musicien oyo basalela bango musala conseil eza ke ba producteur na biso bo produit ba musicien na biso ba embela pe mboka et ça la bien
hein boyembela baza prêt baza bango prêt bon moko ezali ba mission au sam ça kitoko toyembi pe ba bolingo trop na ndenga mabete na critiquer mutu te mais hein ezala pe mo mboka ba mama bazolela kuna toyemba yemba banzemba est to boite ba yemba yemba banzembu ba mission ba yembela pona Congo ba Kofi ba Wera ba Jibe ba tobele ba yembela mboka mais mboka ngotangu bozo yemba makamso zo changer pendate mais malgré malembe makambo ko changer mais bo soutenir pe ba konza mboka omoni force na bino ya loyembo nde boyembaka moi si moko be bakabona mbali na ye tango yoki nzemba falu be affaire ya jibeni bongoli motema fala embe nzemba bolingo moko boye na kesenga moi sinanga pardon ou bien mbali pardon ce que za pendenge mo na bino tango bozo yemba toujours banzemba mboka ne pas ezali ne batu bazoni okama omoni te ba konza mboka pe zo touchara bango chaque fois te ba mission pe na ba telemi ba kombolinga pe mboka bazolobela mboka tout ça moi quelque chose na niveau ya ba Congo central ba province nyonso tala ezaka STT ba province ezebele marque comme lela ezamboka na biso photo soutenir yango na ba œuvre nyonso photo za la cima ya ba konza mboka po nzambe nde mutache bango biso pe ba journaliste il faut to sunga bango ba musicien pe boya to beta te ka kingana fingi oyo journaliste oyo musicien oyo bolingo l'amour ezan sens te to embela pe mboka na biso to sunga ta ko yemba te ba message ya bien il faut pe le rapport na mboka donc merci na batu nyonso botali ngai Martin Engi double vitesse affiché tobi ba musicien ba tiko embela bolingo te eza musana bango vi na bango na bana na bango mais bo sunga rapé mboka bo sunga pe biso ba chroniqueur ba journaliste bo tika biso ba journaliste to kabwana te to sala bo moko to finga na te poto sunga pe bino ba musicien na biso merci vraiment merci Martin et c'est là qui bon Martin double vitesse ça bon confrère o asala musana bien boyoki kaka ba vérité o ya lobby concernant ba confrère na biso Ken Pianana Bakali na batirema o bakomi kobena na pona ba musicien o bango balobelaka donc ça bien il faut to sanctionner ba musicien wana ba koma na bomoko pour que ba sala biso susu makamba bien na mboka na biso c'est qui bongo votre humble servante Sarah Limbutela naturellement na mungala ngana bino tokutani mokolo ya sima merci vraiment na batutu numéro de téléphone nga ezali plus 243 90 664 87 50 donc plus 243 90 664 87 50 wana numéro ya Martin Engi double vitesse affisée boza la brancher na Kleboa chaîne bino munene yango ba bonne nyonso mais bolanda pe émission nanga na Katelengi ya Congo TV Martin Engi double vitesse affisée bolingonde yango bye bye à la prochaine.